Biso bibosono tozanelikia pour kozala bonsono ezali komitika te na maboko ya leta to pe komitika na maboko ya baboti kasi sengeli na biso bibonsono to se surmonter na bakokoso nyonso o ezingeli bomoto bwa biso lokola kokoso ya loboko kokoso ya lokolo to pe bongo kokoso ya miso ne esengeli na biso te bakosala bongo mutu pamba te mutu ezali ebandeli ya maele ebandeli ya boyebi ebandeli ya bonsomi ya moto na kati ya mokili mbote na balandi banso ya Vom Television na bisika biso bozwami mingi penza na baye oyo bazali kolanda biso na chaîne YouTube bamwangisisa mu vuvamu nde wapi wana oyo ezali bongo rendez-vous to pe bongo émission na bino handicapé oyo tuyaka bongo émission ikilama na likanisise moko ya kopesa bokasi ya kotombola pe bongo ya komonisa misala miye o wapi ba personne vivant avec handicap bazali boko sala na mokili mobimba nde wapi wana lelo emilengela maki biso to meka bongo kolobela lutte contre la discrimination po to kolobela ngo biso moko te to poni mutu o alengela mi penza po na kolobela yango de temps to koma na temps to pese maloba bokoyeba ye soko azali nani ni na bongo discrimination so to meka kolimbola ngo mukie c'est défini comme étant le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes. Wana na lopoto tout le monde ba koto na biso to le baete discrimination ezali lolenge oyo bato na kati mokili bazali ko zanga ko zwa considération to biko pesa bokasi na bandeko mususu bazali ko mitala ka bango lolenge bango bazaleli nde wapi wana eboti bongo bokeseni ya bato na kati mokili omone te eboti baran ya bato na kati mokili c'est que bato mususu bazomizwa bango moko en considération kasi bazali ko zwa bato mususu na considération te nde wapi wana elengela biso to meka boko solola sujet au discrimination pour to zomona ngo mingi na kati ya bato kasi loko to kolobela biso moko te tozali bongo na invité to lengelaki po te to meka boko solola bongo na ye ni na bongo to meka kopesa ye baloba maître wane mbote papa ete mani suni nzoto ndenge nini bongo bino. Oui, nzoto ça va na sepeli na présence na bino na émission na bino d'abord intitulé nango et puis na introduction oyo moko ucho sala pona bandeko et la kisi déjà que émission za malamu pe nyonso za malamu boki déjà mai autre sola bon mukolo malelo oui na yoki et puis na sepeli nango autre le malelo ça bongo la lutte contre la discrimination pour mettre tu me dis que talisa maître tu pas la bino pamba te ko bino pour sali bato amibeko bato basoka to ko bino maître tu peux faire des talisa on va mettre la judo tu peux mettre maçon mais na bongo o ko na bongo ni mutu na biso ya ngambo o to na bino et c'est un peu talisa le lengo bino bozali bo mutu na bino bozali nani na kati ya société congolaise bozanani bozo jouer rôle nini na kati ya société na biso. OK, merci ndeko na ngai car ndenge ozobenga nazali maître Wane Mungaba Dieu merci naza maître parce que naza avocat donc maître ya judo te ya karaté te maître avocat maître maçon te voilà ya maçon pété maître avocat donc rôle nanga eza pona ko défendre bato ko lakisa bato droit lobi nini côté inégalité oyo discrimination zoloba yango rôle nanga et puis à part cause à l'avocat naza président ya Asbel la voix des vulnérables. La voix des vulnérables c'est une Asbel oyo eza wana pona ko défendre ba personnes vulnérables na ba droit na bango et puis ko mema ba voix na bango na ba autorité oyo il faut ba yoka yango donc de manière un peu succincte yango wana nde ngai nazali matodo mingi banso bolandi maître Wane Mungaba yimo mitalisi asa maître ya judo te kasali ali maître avocat o wapi azali bongo ko bundela mibeko o pesa pe ko bundela bongo mibeko ba personne vivant avec handicap kasi biso na ye na kati ya mituna nde to ko bika ko yeba penza malamu qualité ya maître pe bongo azo défendre mituna ngona lolenge nini to ba défendre ba personne vivant avec handicap na lolenge nini maître oyo ko sala bongo lokola mituna na biso ya yambo po ya liboso na zaka ko mitalisa na bino po ete bandeko bako yeba bino po to lubaki to boza maître nde esengeli bandeko bako yeba ozali maître na ngambu nini et na bongo ozali ko mutuna na biso ya liboso cause nini oyo lukaka discrimination wana na bomoyi to pe ko kabola wana na kati ya bomoyi ya bato. OK, cause ya discrimination d'abord eza kaka définition d'abord au chopesa
définition et lobby déjà mingi. Et loko ezomema discrimination na société en général avant to kota particulièrement na personnes vivant avec handicap. Na société et loko ezomema discrimination eza d'abord mutu azomitala d'abord yé amitié na place aza déjà likolo et puis bato wana misusu baza na se et puis ba oyo ba bango ke baza na se bango pe par peut-être des moyens ou par peut-être l'ignorance bamiti ki pe kaka kozala na se. Vous comprenez, il y a de manière générale les hommes ma discrimination. Ce qui est lobby to zonga na cadre il y a émission na biso discrimination to kende na vis-à-vis ya ba personne vivant avec handicap. Na koyebisa yo na lobby naza président il y a Asbel la voix des vulnérables. Pour la discrimination il y a ba personne vivant avec handicap nga na traitaka yango na deux volets. Volet à liboso to responsabilité à liboso na bandaka yango d'abord na ba parents. Pour natchana nous l'état na ba parents parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même na bandaka yango na ba parents. Toza d'abord en Afrique, toza d'abord na ba parents ou baza ba ignorant. Parents soka boti mwana aza vivre avec handicap pour na yé d'abord au mona lokola aboti soni, atie soni na société. Vraiment maître Na lobby na yo. Pour na yé d'abord au mona lokola amemi soni moko boy na société. Au-delà ya ba parents aujourd'hui surtout mingi ba belle famille ya mwasi o ya boti mwana personne vivant avec handicap. Akoya ndeni yoko bote na biso mwana boy. Ndeko na biso na famille na biso mwana boy azalaka te tout ça. Nyonso wana sikoyo ezomema stress na mwana. Po mwana nyonso tango akola na société azalaka na posa kuta amour. Tango déjà akomi amoni déjà maman na ye kote oyemoko adutaka na ona existence na ye. De l'autre côté ndeko ya papa na ye baswanisaka maman na ye po na existence na ye. Stress déjà na mwana. Mwana zokola déjà na faiblesse. Mwana zokola déjà na esprit ya infériorité. Donc on a déjà donc yé moko déjà inné à comme on a déjà que déjà inutile. Donc on a considéré déjà sur le plan déjà intellectuel psychologique. On a volé liboso. Na vola liboso. Donc eza d'abord ba parents ba famille na biso. On se comprendre. Or eza à tort. Deuxième volet, il y a discrimination après que l'on a ba parents na ba famille na explication na pesi na lobaka eza na biso moko ba personne vivant avec handicap. Mais tout que musika tout za kana sika vola liboso wana. Neti ngambo pesi na baboti, ngambo pesi na ba parents. Bien sûr, mo bosi ta baboti mwana, eza penza eza na mo peza mwana era yaka na mokili to yebaka te lolenge mwana nini oyo boti. Po to mela ko limbo ya ba malformation to yela kabana. O mata musu mama na sa mukumba abanda ko mela masanga. Mundu muso boti mwana mama ta na infection, o mona te era boti mwana, ba infection wana eke eleta musu partir lisu, partir likolo de mwana bota mita musu défaut elati mwana wana. To poto mela ko limbo déjà ba makambo wana. To limbo meka beza ko limbo le sika na mobota yo banga munna zaka na ota boti mwana o na sana kokoso wana nzoto na ye. D'accord. Yo moko lobby o limbo la déjà ba cause. Oko remarquer na ba cause wana tango ba cause wana salamaki mwana zala ino ko vivre te. Donc ba cause wana eza bozoba ya ye moko mama ou bien ya bango moko ba parents. Mwana kuta tombe victime ya bozoba na bino. Alors tango bota miaza ko muto febo yamba parce que na bozoba na bino botombe se mwana victime. Mais bo passer outre bino bokomo mona lokola yende ayo memela bino ngambo. Or bino nde me conduite na bino esali ke bo memisa mwana ngambo aya na baeta wana. Alors tant mwana akomi bongo nini il faut ko sala. Il faut qu'on encadrer parce que ngana lobaka na lobby ngai même tant na kola na ba conviction na ngana lobaka handicap ya makasi bandeko baroyoka nga handicap ya makasi eza handicap mental. Handicap mental est dérangeaka vraiment parce que mutu aza mutu toza na lingala toloba na lingala toyebi ke balobi mutu kadi to limbo yango wana ake bosomi maye banyela mayele nyonso eza na mutu yango bato batia bakombo ya lingala tango batali eloko oyo balobi yango nde mutu. Mais voilà lokola mutu eza njoto mobimba yesko aza partie importante ya mutu babi bon yende mutu. Alors ce qui peut-être moi na problème mental
tokoki ko trouver un moins neti, on comprend, et puis mais aza mwana ko boaka te. Il faut toujours ko encadrer parce que tout le monde a bambo que za makambo eza ko évoluer. Muta ko za retardé mental mais ba encadrer bien lobi comme beta mo ordinateur ou ça l'informatique. Yango la mettre ba valeur biloko bota mesali. To ndekisa ba video wana ebela kati ya vom télévision, au moins mutu azolia na makolo akata ka ba biloko na makolo atam asala quand même voir même na bilanga paka na makolo. Po maboko ezati. Na lingai na koma wana. Yango na bandino na mutu parce que côté zalaka makasi. Ozo comprendre côté zalaka makasi eza mutu. Na lingi na yebisa sko ba mama, ba papa. Tant des choses voilà, tant on a no boti mwana na azana na problème na mutu, retard to bandino wana na retardé mental. Il faut yeba que non, ce n'est pas un enfant à négliger. Pourquoi? Parce que quand ndenga azana problème na mutu wana, soko pesi amour. Olakisi ke aza mwana. Ozo comprendre à cause d'un problème à mutu mais ceux qui va encadrer bien ngana za na batu ba place na kenda ba formation mona mutana problème à mutu mais à manière ordinateur. Or mutu déjà son manière ordinateur aza na capacité yo ça le loko. Boko za na ndako na fête kuna na fête na ndako ya zo ta responsabilité au sala ba invitation. Yango maître. Voilà, importance ne yango wana. To longo siko to ye siko na mutu aza par exemple auto bengi ba handicapé physique, handicapé moteur. C'est rien. Na lobino eza et l'autre côté. Pourquoi? Parce que na ucho loba mutu aza mutu, ton mutu ana problème na lokolo. Yo zui obongisi mutu na ye. Yeba déjà que non tellement mutu na ye eza bien fait et couvrir directement na makolo. Ebomi nyonso. Ebomi nyonso. Ozo comprendre. Exemple nazo peso ya ngai. Exemple ya ngai ovandi nanga omona ke o naza nango eza prothèse nga na botami toloba na lingala lokolo ya ezalaki ya kokata na ekatana na accident na l'autre côté mais je suis né comme ça naturellement on comprendre mais parents batali babi bon malgré ça mais azana mutu bon to bongise ka mutu la qualité zali voilà abi bon lokola ni wana eza bongo physiquement azana faible mais mutu ne loko les ato bongise ka mutu mentalement to bongise ka mutu de sorte que mutu et couvrir koto eza loko la joueur azur rouge boza ne botika li neuf coach amaye lo sa ni oloba ka to poli to katimba mon match jamais coach amaye lo bon loko la botika li neuf ozo comprendre nga lingi na sala loko botika li neuf to luka faculté mo ni to ko sala bon yo loko lo zala efficace obetaka 6 ozala efficace o comprendre tozui 8 na yo tozongisi na D loko la D azui dérangement 8 no beta D yo loko oza efficace o sala rôle à 8 na 10 na rôle à 6 na 8 parce que oza na habilité yo sala ngo et c'est tout. Comment équipe ezonya bon fonctionnement ezonya bon et puis match est continuer bozalaki 9 ou bien nini botala bopa bo gagner. On se comprend, c'est comme ça. Raison pour laquelle na lobaka mingi responsabilité ya liboso na telango ba parents. Parce que discrimination, il y a personne vivant avec handicap et où t'as kana ba parents. Papa boti moi na famille boti moi na ce babi que no biso etali biso te to ko gérer moi na biso to ko boko le comme il faut. Est-ce que moi non y ba discrimination na vie? Ah tu ka sentir ngata mukolo moko. Voilà. Waza na bolingo we sengeli na. Amour maternel peut paternel les pas. Ke na nzela bo fingi ayena ndako akolanda bango te sont des fous. Yeba kendo ozano ko sala makambo ko leka bango au fortifier tango ozonga na tina ya binote. Voyez-vous? Nana tina na binote papa biso lobe na na tanga classe na ko leka bino. Mais tanga ke kuna ba fingi ayepe koto ya yokuta yope susu mono pena ukisanga so ni tana ba famille na ngana yokana na bango te famille ba mbali na yokana raté et koti su mwana c'est que oba oloba libanda bazana raison yango pe mama oloba alors ose la mwana produire nini pa nao. Matendo ose la mwana produire nini pa nao baboti azali bongo na maître wane c'est que to bonga mapote to ka bongo ko lengela pe ko yamba bizela sika ko sengena biso to ka bongo zala ina bongo maître wane to likete mutuna o penza ezali penza na tina makasi loko to premier volet to besko deuxième volet limboli nini bongo to ko sangisa nyoso mibale pote to meka bongo ko talisa na baboti nini sengena penza ko bongo sala pe na etienne ena pona bana biso babota maka pona ko loka pe discrimination wana na kati ya bomo ya bana biso. D'accord. Deuxième volet non c'est pe la bande ko na ngai o bavandi na ndako. Ba semblable na ngai ba vulnérable na généraliser ka ba personne vivant avec handicap te mais na tiepe na ba vulnérable. Deuxième volet natala rabino na elongi pona loba
Pourquoi? Parce que deuxième volet, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Discrimination, tu peux si définition, ou expliquer en nuance. Vous comprenez? Si vous prenez deuxième volet, il y a la responsabilité, il y a des personnes vivant avec handicap. Parce que tu se soumets à Kanayango, tu mikoti sa Kanayango. Wow, donc, tu peux l'attaquer, on va personne vivant avec handicap à l'atiango. Au milati yango, ndeko nangai, yoza valide. Ndengo za oza valide. Soki obetelinga vi na yo, na kati ya vie na yo na omona peke opasa na ba étape ya souffrance. Voilà, na ebele wana sko na yo moko otikala ko milala te. Ozo comprendre? Obi il faut na sa nini na sauter souffrance wana, na kende au-delà, na surmonter yango. Ozo comprendre? Tango surmonter yango lelo famille ezotala on a TV, au commencer la émission, c'est une valeur pour ta famille. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que malgré la difficulté, on a pas nion sur le bas qui non, on a tchana non, ngai moko, vie na ngai eza yanga, nga moko non il faut na téléma. Alors, non, peut-être c'est quoi exemple? Pourquoi na zolo ba eza na biso moko? Au monde ok na université, na classe. Vous comprenez nga? Ok na classe, au moni groupe moko etelemi kuna musika ba otanga bango moko. Oh, les contenus, non, non, groupe d'études de personnes vivant avec handicap de l'université de Kinshasa. Déjà discrimination dans est-ce que vous avez une classe de jeux groupe d'études de personnes valides de l'université telle? Le groupe d'études, il y a bisomoko. Il y a une discrimination. Il y a une mettre discrimination devant souffrance, peut-être les gens peuvent me considérer comme trop hautain, mais il y a une réalité où il faut pour semblable de force pour un exemple. Mon frère, on a une famille ordinaire. Na colline na Mombele, avenue Wassa Batamombele bien avenue Wassa Tikapela, il fait zéro distance. À l'époque, on a campus sauter na Capela. Transport 500 francs. Ti campus. Hôtel Manakapela na babeki na yo, je vous dis que o eza prothèse. Alors, hôtel Manakapela na babeki, peut-être on a plus de 20 000 francs na poche. Bateau hôtel na ba même suba na ba 2 000, 3 000 parce que bine campus eza nango 500. Mais 207 yé bande ko na biso ba receveur bango pe balanda ngai. 207 yé. Polele. Et toki batu nyonso yo niko matabo ekiti sio, faute to futa ate ya beti ndundundu la démarrer voiture akei. Devant cette évidence, au moins il y a qui yotikali yomoko. Mais ce que on se soumettre na ba caprice ya mokili. Na ko ba ah, o e komi trop c'est trop. Na tanga lisusuté. Souté na zongi ndako. On se comprend. O kendo sal examen o yepe na bo transport wana ba memi batu nyonso ba tiki yo. Po ba matisa yo, il faut bato ba na kati ba komo bonde là. Non, po nini otiki mema et tout ça. Mais morale o yebi que étude sur la morale. Sikoyo ba memi yo ya mawa. Mais ba memi yo ya mawa mais ce que tant au commis na transport au comme hôtel ce que dona soni mais on que ça l'examen tout ça lobi non ça c'est ma vie nyonso wana il faut na sala ngopo na nga. Est-ce que vous comprenez? Détermination. Mais tout ça sur la bino ya hoto luka ki bosunga pe bandeko bazana ndako ba o ba bomba bana na bango ba meko pesa bana bango espoir pe bongo confiance. La vie c'est un combat de baloba te bitumba. Voilà. Ngaita on azoko la na comprendre ki ba réalité wana nyonso. Que non ceux qui famille na yo ba yambi o bien société ko négliger yo. Vous comprendre? Ces familles no ba yambi o bien au cause de la négligée par la société. Raison pour laquelle la responsabilité il y a une gambo de société négligée ya on yo moko il faut omitelema. Ozala na bo pikiliki ata société ezo négligée yo tango telemi o te caractère o imposer société caractère na yo. Nga na yeba ke non société négligée pour ani na sa ba analyse da ni hôtel receveur obo ya komema yo po hôtel au futate. Au transport 500 na sali calcul valide atazana makolo mais soka na transport tanga ke musika bimate alors nga ce que na personne vivant avec handicap no habiter le quoi na nga déjà handicapé na mataka na futate or so na futite bo sekanga na bisio na kolati na komi bo na futaka transport so na mbongo te na bimate ndenge mona yo ce que tango yo wana mbongo te obobi ma pona mbongo te po boko za la ridiculiser na ba receveur nga siko do bité ngeta linga te nga déjà na za personne vivant avec handicap na bimaka so ba finga na kende discrimination ya mwana mobimbo maître ya mfoko koluka penza lolenge ete bandeko ba bandeko iye bazana biso ete ndako boko pe kolata molimo na bino wana ete
pour confiance na kati na yo moko omona te soko miyebi yo moko ndeko sala makambu oyo ko kamusa mokili mobimba maître ndi yango na sengeli na biso penza komeka ko pesa bokasi na bandeko bazana bandaku ba balata molimo wana po moni eza yo te molimo wana oyo ya okuta yango po botami okuta ki batu bazaki liboso ba bibonso no pe bele baleka ebele pe liboso na bino boye ko kuta molimo wa dizeza e vivaliser na kati ya batu soko bino boye donc bokasi na bino ekozala pe te bomeka boko bunda pona kolongola molimo wana na kati na bino deka tozaka na vola mibale wana mwa toli pe bo lolenga kotalisela bandeko lolenge bakoka boko zalela po ete pe pesa bengo bokasi na biteni wana maître. OK, na volé ya mibale soki mutu personne vivant avec handicap nyonso a comprendre ngo hein akolongola makanisine na vola liboso et puis na vola mibale ozala déterminé bandeko nanga ona lingina loba eza lokola témoignage eza conseil eza pe témoignage. Aujourd'hui moi je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Soki na barreau Matete otunika ka maître Wane c'est déjà une identité. Mutu nyonso ayebi maître Wane. Mutu nyonso nakoma yango ce n'est pas parce que nakola ki na famille riche. Nakoma yango par rapport à deuxième volet c'est-à-dire na s'imposa ki na ekokuta donc batombo akino balobaka tindika tiakal. Donc tant tindika tiakal nga pe na obina ko tindika na tiakal na kokota. C'est-à-dire au finginga koto na bina na tina ko finga na otenga na oluka na leko na maele. Au salibre tout ça na s'imposa. Et puis tant au s'imposer bongo au lakisi batu ba qualité na yo parce que qualité mutu na musika mutu oyeba ngota ko fingo tout ça oyeba ote. Tant musiko bokomi pembe na après ko fingo yo komo lakseka ba qualité komo lakseka ba qualité komo lakseka ba qualité discours est changé. Vous comprenez? Discours est changé. Donc il faut tomber ça respect de soi-même. Respect de soi-même c'est très important. Pourquoi? Parce que même ba valide, ba négliger bango, so kaza na respect ya yemo côté. Ndenge moko na biso tomi pesa respect wana topi pesa kilo wana. Ozana njala na libumu ou bien ozana mbongo te mo obimeza te koluka te o mata ba finga yo koluka te o kemande baloba ba personne vivant avec handicap. Non, restez calme. Ce qu'on a un métier moko salaka, c'est focaliser na métier wana. Réussir la vie, ce n'est pas faire de bonnes études. Il y a une différence entre faire de bonnes études et puis réussir. Raison pour laquelle moi j'ai des clients au bazar diplômés, mais dans l'entreprise n'a pas licencié. C'est-à-dire réussir la vie, c'est une autre chose. Bien étudier, c'est une autre chose. Donc, domaine au cas koza dango wana, tielango sérieux, tielango rigueur, tielango caractère. Et puis, au imposer caractère, les gens vont commencer à venir vers toi au lieu qu'indaka vers les gens. Donc c'est ça la réalité, il y a un monde où pour vivre. Matendo ningi mete wane wasotokolikete na mutuna kaka o tunia yambo bomoni lolenge kani o mete atalisi bongo makanisi na bango mete wane apesi pe lolenge pe atalisi bongo ba voler mibale o wapi voler liboso atalisi te ngambu mingi ezaka mingi na ngambu ya baboti pete baboti baboto balati biso penza molimo wana ya ko négliger biso pe bongo molimo wana elati biso tina libanda tango zo bana bizana na mibale ya libanda na ya kati tango elati biso ne bongo pesi biso bolemo pe bongo ebangisi biso mokili mais baboti se bazo pesa biso bingi bokasi utana eteni ya ndaku pina tozo zo toli o sengene eteni ya ndaku te kolanda te poza na koso lokolo nde wapi wana kolanda te elembisa yote mais oza mwana ngayebo koza mayele koleka bango na mayele fonction koleka bango pe bongo ya mibale ezali bongo biso ba personne vivant avec handicap nde tolataka bongo molimo wana ya kwa sope molimo wana discrimination wana ilataka biso moko nde otemi bo transporter kingana lobaka te biso ba personne vivant avec handicap tofutaka transporter donc molimo wana nde pesi koko sope bongo bitumbala kati na biso pe bongo négligence mingi penza na biteni na biso mete wane tozongeli subino mutuna na biso bino take maître avocat mibeko nini obino bosibo sala pete bomeka boko longa discrimination wana pamba te botalisi biso te bozali pe bongo na Asbel na bino obino moko bokambaka itake président ya Asbel wana. OK, c'est une question pertinente. Na RDC oyo eza na loi où ils ont protégé les personnes vivant avec handicap. Et puis il y a encore une autre loi et il y a qu'à compléter yango. Loi ya 2009. Loi 2009 où ils ont important protection de l'enfant. Nakata loi wana batia pe protection de personnes vivant avec handicap et même de vulnérables. Mais comme nous tous en Congo, toyebi ke ba loi nyonso ya Congo et souffraka na problème ya exécution. On comprend. Donc na ba loi ezaka ate ba loi ba personnes vivant avec handicap. Vous remarquez ba loi nyonso ya Congo. Bon, loin de moi l'esprit d'être politicien, hein, mais c'est la réalité congolaise. Moi, je suis avocat, na politicien.
loi nyonso ya Congo lelo et comment souffrir na exécution nango ndenge moko na lolenge ya kosalela yango po bandeko basose bazolanda biso exécution lolenge ya kosalela yango parce que ou bien lolenge oyo l'État a ko appliquer asalela loi yango oyo ekomami eposaka toujours problème yango wana na otala soki tozo mema baninga kaka tokendaka l'État tant l'État pas kozala toujours irresponsable na makambo yango muta komila la pe lisusu yango wana na ningo yebisa baninga que non to telema loi et lobby oui to protéger gouvernement ou toleka ezalaki na ministère des personnes vivant avec handicap pour n'anga ezalaki déjà sous discrimination parce qu'il n'y a pas un ministère de valide voilà on se comprendre ministère ezalaki ministère en ezalaki parce qu'il y avait une loi aussi où ils ont protégé les personnes vivant avec handicap malgré que ministère en pesa déjà discrimination parce que il y a un ministère où les personnes vivant avec handicap donc ministère en équipé par validité discrimination maintenant c'est quoi côté valide au coma quand personne vivant avec handicap c'est que bavali pe biso pe côté pe ko ya pété po bino pe bwana côté na bino kuna nyonso wana discrimination bitumba ministère wana pe otuna otala et ça là qui nini natanango na moya lelo soko tambusi micro ba personne vivant avec handicap ba loba kaka et puis oroye ba les bien fondé na le mal fondé ya ministère ngo kaka mais ba lo ezali et souffrir kaka na exécution na lolenge ya kosalela yango maître wane kande botuna pe botuna wana to likete biso mutune zaki mingi na eteni yana pe ta botali pe vous appelez Asbel et ça Asbel moko pe ba babundisa ka pe ba meka pe bundisa likanisi wana ya ministère wana balobaka ete sengeli ba kokabongo ko sangisa bino nyonso kolandia ba qualité pe ba compétence ya mutu na mutu lolenge o wapi ayekoleli musala pe to pe bongo na métier o ya zali bongo spécialiste na eteni ena to likete maître wane lelo oyo ko beti sur la ministère to tuna pe ka mutu na yango na lolenge bokende tunte ba pesa est-ce que avantage na ngope bosiba ka ngope na kati na bino pour les lots et comme branche sous branche il y a ministère affaires sociales de tunte psycho est-ce que vous avez un rapport na maman la ministre est-ce que vous avez un avantage pay pour mitu le la bino et sengeli pe boza la pe na kati pour le repesa pe mo kanisa malam pour mo le temps to lobeli sujet de discrimination c'est que zana bitumba mo na kati na tamu société ba kokisa kite ko kokisa na mibeko mi misengela kite pe bala na kite penza na mibeko yango bon. D'abord, Madame la ministre est là où elle se trouve, je la salue. Personnellement, tu es banité. As avocate. Personnellement, tu es banité. As avocate comme moi, as avocat. Personnellement, tu es banité. Bon, on a la réalité. On a même nos confrères parce que tu es bien vrai photo la pratique. La question on peut répondre ngai avantage. Il y a ministère wana tango existaki ngaboye na mona ngote avantage wana na mona ngote parce que natambola na voiture natambola na boulevard natikala ki ngamoko natikala ça différence te il y a ba personne vivant avec handicap ndeba alaki na boulevard wana na pendant ministère na après ministère donc na mona différence te parce que ba personne no bazaka wana mettons ministère wana fongwa maki ngai na alaki na idée zanini omoni ministère wana so lelo na ba pays eza sérieux eza parmi ba ministère il y a ba problème ebelé parce que ba personne vivant avec handicap baza tellement belé puis baza étendu mobimba ya Kinshasa wana ozana raison ministère wana pour fonctionner bien et sengaki nini ministre atamboli na ba province nyonso parce que na boye aroye baté nini il faut na sala ko réunir ba ONG ba Asbel nyonso o esungaka ba personne vivant avec handicap. On comprend na RDC mobimba avant d'ici bango abandi koyoka bango koyoka ba caractéristiques mon frère na peso secret moko ya personne vivant avec handicap. Voilà c'est un secret. Ce qui autour personne vivant avec handicap nyonso soit lobika za na ngote on comprend c'est que na kosio parce que na tambola kana formaka na forma ba personne vivant avec handicap. Même personne vivant avec handicap, c'est quelqu'un au malgré faiblesse na ye. Ce qui au manipulé ye akobalukelo ndé moko yo ndimate. Vraiment a déclaré ka droit na ye collègue msuyo. Monika essaye kaka omoni bande bazana ba boulevard wana. Asenga ne 500. Asenga ne nini? Siko ya sengo ka 500 yo olobaneke na mbongo te bete mbata.
akotinga mayo ato bimisi 500 000 francs au PC akozwa lisusu te yo ne boko beba na ya libela caractéristique à personne vivant avec handicap. Donc ce cas senti ka mutu azo manipuler ngai bokene musika quel que soit ranao. On se comprendre. Ce que esengaki koluka ba ONG oyo et encadrer ba personne vivant avec handicap. Po yo moko boyoko kokate ba ONG wana na ASBEL la voix des vulnérables. Ce qui est la 3e rue au monde Amédée, accompagnement des malades à domicile. Et banda kala. On se comprendre. Oluki babiloko wana nyonso. Ok na en diagonale ya na batete là. Eza na fondation Liliane Kuna équipe bosangisi bato wana boyoka ba idée bon na projet qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut tout ça wana ministère. Maître to kasudi mabati to c'est bino maloba. Maître toliki ete bosangisa mamoko nyonso. Bo pesina toli, bo pesina nyonso pendant 2 minutes pambate. Toliki ete tozotambola. Tozotambola na kati ya mokili pe bongo maso mazo kende. Nde to pesi bino maloba pour meka ko conclure botalisa pe pendant 2 minutes pambate to yaki pa na bino esengeli boko boko pesa toli o esengeli pesa na bandeko o bazali boko kolanda biso. Ok, na 2 minutes na oloba. D'abord na sepeli na émission bandeko na nga boza na ndako il faut kolanda émission oh eza tellement bien ça ezo fortifier de plus encore biso ba personne vivant avec handicap. Conseil na ngezali ba parents tango boti mwana aza personne vivant avec handicap aza une personne inutile te aza personne oyo azo mériter une bonne éducation pour lobby à servir yo maman mona qui passe dans l'hôpital pour botaye biso pe ba personne vivant avec handicap société congolaise surtout africaine et c'est kakamutu nyonso mais il ne faut pas tout se soumettre tout élément zala mobali babi la charité bien ordonnée commence par soi-même zala mobali telema ba fingi au côté obi na ko prouver au côté oyo au telemi tika ko kemande so zana 2000 francs 3000 francs au fouti 500 francs transport tango okita baba ah wa fouti transport ah c'est que donc c'est que wana ezo kende ezo ça la valeur na yo c'est que wana ezo mema valeur na yo et olongola biso na ba discrimination donc tozala toujours fort ngamoko na bisibino na obi naza fouille il y a injustice fouille ya nyonso mais aujourd'hui je suis avocat ceux qui se comporter oyo qui conseille nga nazoloba okomona que eza un bon témoignage yo poko témoigner lokola ngai faut pas se laisser faire mi pesa valeur na yo moko po muto ou tape kuna apesa o valeur yango wana conclusion na ngai mi pesa valeur na yo moko po muto ou takuna apesa o valeur bandeko balandi tokoliki ete manso loko mazali kotambola mupepe nyonso tozotambola na tango tokoliki ete balobaka ete makambo ya malamu eumelaka te mais kulandela mukolo mwa leo tosolaki bongo na mete wane oyo etali bongo la lutte contre la discrimination tokoliki ete bobenga biso na bamimeo ezali bongo na etando ya telefone tokoliki ete tozali bongo na maître po maître ozali mbala liboso mais ezali mbala suka te ebo soki bato balingi bazwa bino maître bakozwa bino lolengekani mpo tokoliki ete bato mingi balandi biso mpenza na bokebi basosoli mpe mayemantina oyo boza nango na kati na bino mpe boba bagage oyo boza nango na kati na bino mpe makanisi ya malamu epa babibonsono makanisi nini to mpe bongo bomeko bokopesa bongo mimero na bino na baye 11 oyo bazali bongo na mposa kozwa bino bakoka bongo kobenga bino. Ok, d'accord. Na wana nazopesa yango na casquette ya président ya voix des vulnérables nazopesa numéro ya ASBEL hein? Ndeko nyonso azotala nga aza na posa approcher maître wane pona alongola ye na discrimination na esprit wana obenga na 089 601 49 64. Je répète 089 601 49 64. Wana la voix des vulnérables ko yambayo et ko encadrer et puis et ko orienter yo. Donc c'est ça. Matono mingi bandeko balandi ya Vom télévision tokoliki te makambo ya malamu ni tubandoko loba ete eumelaka te kasi to baboye o senge to kola leo na émission handicapé ezali boye moto sengelo miye bananu ya yo moko pamba te kati na yo moko okomilakisa et pas na yo moko nini yango ezali et le babongo moko moto mayele ete mi connaître toi-même car ton esprit va te révéler qui tu es. Donc to ye ko la penza biso moko bibonso no to be ko mi pesa lokumu biso moko mingi ya ko lobe ezali kasi ko landela ngonga pe bongo ntango te beni bongo suka kasi to kozanga te penza ko pesa matondo mingi na baye o to tambola gina bango bazaki bongo na sima ya matalatala to pesa bongo matondo mingi penza na tata maisha ya kala yao nde wapi wana zaki bongo na sima ya matalatala pe bongo na montage tokozanga pe kopesa matondo na tata Ntimba le superlatif absolu pe bongo tokopesi matondo mingi na
équipe technique mo mbaya voir télévision mettre wane to li ke to kuta na susu mbala sima po to ko bongo ko ba sujet pas mbate sujet o esilité mais to kuta na mbala sima to li ke te mettre wane kimi atata mokeleza la pe pa na bino ezala pe na yo ke malamu autonomie